mukolono alelo. Na parole de la foi on a prononcé likolo na yo. Na lobi Bible lobi bako timo na mabulu po na yo bango moko bako telenga na bako kuya na mabulu wana. Na tongo ya lelo na zo déclare kwa moumu na nzam. Libulu ba timo le libana na yo. La Bible dit ils creuseront des trous pour vous, mais ce sont eux-mêmes qui chancellent et tombèrent devant ces trous. Alléluia. Tika o nyoso bong se libana no na nzela classe. Bangolo je déclare mabulu ba timo le libana na yo bango moko ba telenga na au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tongwa lelo obanda mukolo kitoko mutalo ba iloba suka na vineza o asala yo oyo nyonso baloni ya bena mukolo no lelo na parole de la foi on a prononcé likolo na yo na lobi Bible lobi bako timo na mabulu po na yo bango moko bako telenga na bako kuya na mabulu wana na tongo ya lelo na zo déclare kwa moumu na nzam libulu ba timo le libana na yo. La Bible dit ils creuseront des trous pour vous, mais ce sont eux-mêmes qui chancellent et tombèrent devant ces trous. Alléluia. Tika o nyoso bong se libana no na nzela classe bangolo je déclare mabulu ba timo le libana na yo bango moko ba telenga na au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou n'a pas présenté bino appartement la biso ezali chambre, salon, cuisine. Appartement la biso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Maman Bijou a lobi tal bota la bino monde to sali appartement la biso ngebunge. Bota l'appartement la biso ndenge komi. Appartement la biso oyo ezalaka na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ekomi ngebu. Mama Bijou lobi to bongisi yango pona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ezali kitoko. Mama Bijou lobi kokende na o musika te contacter nga pona appartement oyo okozala jamais desi. Na kati appartement la biso tozali na douche debout ya kitoko. Toza na cuisine ya munene, chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Mama Bijou lobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais desi. Même ligne ekosa, inter ekosa, oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Mama Bijou lobi benganga okozwa appartement oyo eza na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso air moko ekomaka 2 chambres, salon, cuisine. Chambre bomoni ba porte mi balé lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres, salon, cuisine, to fungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre, salon, cuisine, to ko fungolela yo chambre oyo moko et puis to fungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na bakiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolinga batu ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreaux ya propre. Eza vraiment propre makasi. Maman Bijou lobi bozala toujours branché, bosala ba réservation na bino tozalaka na 7 places, ba place na biso ezalaka ya kotonda. Et puis lisusu nini tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezalaka na cuisine na kati. Yango wana Maman Bijou lobi soko lingo kende congé benganga rapide pona osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na première niveau. Oyo ezalaka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1. Otala ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu. Mama muto osala séjour a te azwi 0. Appartement la biso eza propre makasi. Maman Bijou lobi balali. Merci na muto nyonso to pesanga confiance. Merci na bande de compte surtout ba kosala séjour.
nazobengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge nini mama Bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini? Na prix mokie. Soko kosala ba long séjour à partir de 3 mois mama Bijou alobi $30 ya pamba. Soko kosala ba séjour moko ya mokie tokozwa yango na $40. Appartement na biso avec $40 oza na appartement oyo oza mobimba. Malili lokola chambre froide. Vous allez toujours brancher, vous s'abonner massivement à Bidon TV, beaucoup à la journée d'ici, autant l'appartement la bison de Geza Kitoko, Mama Bijou Bengi Sabino, Bana Mokili Mobimba, Nazo Bengi Sabino, appartement Oyo, Ezo Bimisa Sola, ya bonheur, Ezo Bimisa Sola Kitoko, Babone Nanga Nyoso, Batu Nyoso, tout pesanga confiance. Oh, bokendeke na maison de passage na biso mama Bijou aza ko bengisa bino boya bokozala jamais d'ici tozokota siko na chambre tozokota na cuisine pona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko bozomona ba mur bozomona ndenge tokomisi yango botala likolo ndenge komi botala likolo botala bino moko mama Bijou lobi biso nde bosala ozotala likolo nango otali bomoni ndenge appartement ekomi kitoko balobi te Bidon TV de makambo nde mosala balobi zanga na yo nyonso me zala na mwa makuta mpona osala boye il faut mbongo mama Bijou alobi boconfie biso grâce na bino nde mosala ezokende bien nde bopesa biso confiance. Merci na bao babanda na biso tangu mir oyo bozomona ezalaka jaune botala lelo ndenge ekomi grâce na bino mosala mama Bijou do ezokende kitoko. Merci nazozela appel na yo tala numéro na nga na suka benganga sala réservation ya place na yo ya kovanda bokomona siku cuisine nango et puis bozomona chambre nango soki bolingi 2 chambres salon cuisine kaka bino 2 chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka 2e chambre ya appartement numéro 1. Donc soki moto ozwi appartement numéro 2 ezali chambre simple. Soki ozwi appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine. Soki olingi bofungolela yo appartement numéro 2 oyo ezali awa basangisi yango na appartement numéro 1 esalaka 2 chambres salon cuisine wana eza mpona bato bayaka famille ozoya na bana na yo na kine kobukana te benga mama Bijou sala réservation à place oyo okozala jamais desi toza na groupe na biso toza na citerne oyo totiaka réservoir ya mai sécurité ezali assurée tokota na chambre et puis tokota na cuisine. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.